est-ce que Didier Nzongo a un problème avec Ferregola? Ferregola ko boya ko pesa Didier Nzongo Ferrari o ya lobelara R9 surtout. Yango ne memi sengambo to la nana vidéo après to zonga jisa. Parce que cet individu de mon collègue l'artiste MC Ferregola Chetani déjà nalinga kaete nganaye toyo kanakate donc abeta c'est pas mon problème. Parce que David Mombele, on libéré tout ça là, et fait à Kolobela ka ben individu oyo, c'est la promo. On fait la promo. Voilà. Même lui, il est fatigué. Naibisho Semenyo et Utiko Leka, cet individu de mon collègue l'actrice MC Weranson a Kendaki Nanda Kunaï. Ce qui a été à Rokende semaine prochaine. Pour régler le système, pour régler et loko a Simbaka ya maison mais makamnazo e biso mukoko yamba lo beso tunai mukoko yamba seleo mukoko yamba flamme kapaya tuna bango azana kodia ya maison mais eza ko déranger ye. Donc cela veut dire ngai lelo même à Betty moi de ma part il est en train de suivre des stratégies idéologiques de mon collègue, l'artiste musicien compétent, qualifié, professionnel, international, Fally Ipupa Aigle. Parce que c'est lui qui a fait les chemins. Vous avez bien à Aigle. Vous avez bien à Fally. Mais dans le lobby, mais dans le lobby, David Mombele, Lelo na mais dans le bakango bien déjà ngai ba pesa nga confiance à 100%. Pourquoi? Parce que nga David Mombele kozwa relation nga c'est facile, eza moins facile. Mais pour na koboma ezalaka le plus facile. Voilà. Au moni lelo na RDC, ce qui to zangaka artiste et musicien neti Fally Ipupa Aigle, lelo la musique c'est mort. Je te dis les messieurs, azaneti lelo pour na Congo, aza comme un roi, un génie. Et voilà, wana ya biso to ya bana Mombele pito Didier Nzongo. Donc, c'est-à-dire que Moutaïna Moutou sans cause. Moutaïna Moutou sans cause, tu éviter à apporter la fer d'être loko nini. Ou ça là que non, faire à ça là en moté, to à bêtisa, to à bébisa ne loko moko. Ne loko moroté. Kozala yeto, kozala yete, faire à kotika la ka faire. Akotika la shetan ninga bengi pe shetan kaka faire akotika la faire parce que faire atika la ko pesa invitation à Dida Sarina te mais tout mona ya et résumé ba golo bazalaka prudent bazongi sa ye ba golo bazalaka prudent bazongi sa ye o ya belela ke non akokendo porter plainte ba simbi na nzoto te c'est tout à fait normal mutabeta yete mais ba simbi yo kaka na loboko ba bimisi yo bimana o libanda. C'est très simple. Faire na denzong bazatani loko moko na port moko te ou peut-être denzong ako mais ma port moko boui pas à faire rigola que non au bonam. Et pourtant yenda da na besoin à faire. C'est pour cela moi yaka komiti kana concert faire mona yata na concert pour alembisa mo mutema mbe ko lembisa mutema ou pas faire pas da na problème na été faire ata na problème mo na été. Pour que l'on ait loba ou ya lobaka, tu y éviter. Ce qui est ça, l'eau qu'on voit na ben na kawana, na éviter. Ce qui est ça, on dit après en haut, ndé a lobi sabatum sous ba n'importe quoi na ba niveau à télé. Tu y éviter quoi. Pour histoire ya nga beta wana que we ranson to faire rigola joie biloko moko ya maison mère. Ouera ceux qui le loté lobby fa zonga qui nous a biloko wana est-ce que babiloko o ya zolo ba wana azana preuve na yango faire alonga maison mère lelo alonga ki lobby depuis faire quitter maison mère ça fait combien des années au faire azo résister yimoko
faire alongwe maison mère baye basali les marquis batiki les marquis faire aye quartier latin lelo ye wana faire egola ndenge tozomona donc eza bilo mususu mutu oloba makambo ko boye librement na télé ke na non moi yonde fozala ndoki non na yina faire egola na lingaka yete pona est-ce que faire ninga zawana isa yebisa ka lingaka tant yozolo bake olingaka ete faire pena ça loba na munoko na ke non ya lingaka il y a des choses mususu tant to loba photo raisonnaka to yebaka nini oto nto loba boza déjà bato bokoli boza déjà mikolo o bofandi pe na mboka mupaya lokola bofali lo wana ba poto wana déjà za mboka mundele o place même mutu azaki pena na conscience malonga te na niveau Afrique mbesoka kei azwaka moi conscience moko boui déjà ya koloba bongo je ne sais pas vous avez déjà papa ceux qui yabana ceux pour bota so bota na muteme vous avez déjà mutu vous avez déjà mukolo est-ce que ya koyoka na batu baloba na bandeko na yo to ba ser na yo oyo zaka na bango ke non na lingaka ta yi ser na yo moko te oloba ngo pena bo librement calmement to éviter même à ta fali moko ne loko wana fali otika lo sepela nango te parce que tant ozolo ba ke non yoza muto ba ko pesa confiance à 100% est-ce que fali ne fa pesa confiance à 100% fali pas au sala ngote fali pas dans un système à keba fali dans un système à keba pour éviter peut-être ko yo beta pe mantolo ozwa ta mo loko mo car ndinga ozelisa yo ko ba lukela epe. Donc, ils ont biloko mo boye la artiste bino moko boza ko approcher ba artiste mais comme à un moment moko artiste aza mutu faire ou fali baza batu non c'est à dire que tant bozoye pa na bango boza la limiter par rapport ya ba œuvre o izo sala ke bo poussa na pembe na bango bozoya par rapport ya port ya magama musique boya bokuta na ba répétition bokuta na ba studio osengi libanga na yo soki poza na mbongo na o pesi ba yembi yo mais bino siko bokoma koluka olio kutana na ye na lieu de répétition to na studio bokoma koluka bokutana na bango na ba palin to bokutana na bango na ba boîte de nuit to bokutana ka quelque part bo fandi bozolia bozomela lokola ba master c'est pour cela on zomona ba bilo musu e betsa bino mabaku pourtant artiste ko imposer mauvais comportement na ebouyi sur place wana wa azalaka mutu mabe nani azangi mabe ezalaki wera mabe kofi mabe jibe mabe nani azangi mabe bozo mona ba mabe na bango parce que bino moko bozo aka ko poussa na soko ye ndeti ngabo so na kepa faire to fali na okendele ma musique to solo na répétition to na studio so na na besoin boire nga na ebise no faire moi libanga sala nga moi bien fali moi libanga sala nga moi bien c'est fini na suki wana na zone mais bino siko bokomo linga fo landela ye tina mozindo donc bo fanda bo lia bo mela bo sa makamnyo so c'est pour cela on moni bozo kuta na ba erreur na bango soka sali erreur moko boye yo joango o lati on a mutemo comme soni et eza bongo eza comportement mutu ako changer yango te peut-être pour na $100 eli jamais ako sala ngote. Donc beaucoup de gens qui landela na ba vie ya basi na bango to ya bana na bango ezalaka te ba artiste bo limité ba tu na bino ba proche na bino ba yaka bo limité bango bo suka juste na ba lieu de répétition bo suka wana eza bien eza très important ils ont protégé pena bino moko pour le autre mo yoka ba mabe ya ba artiste mingi et comment on les na ba réseaux sociaux pourquoi pour azaki beaucoup plus na oyo azaki beaucoup plus na oyo azaki beaucoup plus na oyo ok jamais ils allaient rater le lot artiste musicien moka ko longo pas artiste moko tu pas wera tu pas jibe mais oyo kazo beta li solo ya vie privée ya jibe azwa ngo wapi pour bino moko pe bo pesi bon ba laisser aller ya ko fandaka ya kozalaka wana en tout moment pembe na bino kozala na batu lokola batu oyo ezala moins important te bazala pembe na bino soki bokoboya ya kopusaka bango kaka pembe na bino to ya kozongisaka bango en tout cas ekozala bien ekozala vraiment important
toyoka te ke artiste moko bayokoloba mabe na ye na télévision to na réseaux sociaux toyoka ngo te baartiste bozala prudent na mutu déjà ntango olobake ngai nalingaka ye te non c'est grave ntango mutu déjà oloba bongo c'est facile ya koboma mutu eza facile ya koapoisonner mutu très facile lokwa alingaka te akoki kotinda mpe mpona koelimine mutu bozala prudent baartiste bozala prudent na bato bopusaka comme baproche na bino soki ezake bozolanda mpona ba $100 to mpona ba $200 otika $200 lobi oregrete otya maboko na mutu ya soki nayebaki ifale pa okozwa histoire ya vie na yo mobimba ole mutu abeta histoire ndenge obandaka carrière musicale na yo na baplace nini outi ti okóma boye mais soki lelo ekóma kaka ke non ndenge aza wana abimaka na mwasi oyo ye mutu asalaka mwasi oyo boye eza babiloko oyo toza nango besoin te na baréseaux sociaux mpona baartiste yaye biloko mo eza nango vraiment important te. Merci vraiment à Ordi Sefo, Ordi Sefo, l'international Intera Ordi Sefo, le maître le plus célèbre. En tout cas, Bambo est en place aux Ali. Et merci aussi à Lengoma, Yaya Ngoma Fabrice, Intera, Mokonza Nord, quoi. Merci vraiment à Rit Mutombo, à Kenda Somba Somba. Merci vraiment à vous tous et bye.